Bienvenue à l'émission Nabiso face à la parole. Ngai oyo mama labino Marceline Katutu na micro. Et ce qui le loto simba mina esika oyo bomoni liboso na biso bomoni ba boîte oyo na ba pièce jaune ezali pona ko préparer rentrée scolaire ya bana ba orphelin o bazana ba botité pe o bazana ba soutien te ya ko soutenir bango pour la rentrée scolaire. Ba pièce jaune oyo banani ba pesi yango. Ezali ba membre ya association ACRCV oyo ngai pe nazali membre. Bango nde nzambe asimba ki mitema na bango ya kopesa ba pièce jaune oyo ezali moko ya musala oyo toza kosala katikati na association ya kosunga bana ba orphelin bana betike ya kosunga ba personne âgée ya kosunga bandicapé na bato baza sans abri yango musala na biso na association na biso ACRCV yango toza kosala yango moni lelo na tiki ndaku na ngai na ye katikati na esika pote na kotanga ba pièce jaune oyo poto koti sango na kati ya boîte moko en plus papa la biso visionnaire apôtre Claude leader destiné yende akokende nango na banque akende kotika ngo na banque yango lelo nazobenga la bandeko nyonso tu yo oyo papa obongisi rentrée scolaire a bana na yo mama place ozali oso bongisi rentrée scolaire a bana na yo pensez na orphelin puisque Bible ezolo balabiso na proverbe 19:17 ezolo balabiso mutu oyo akozala kaka na mawa ya ba orphelin ya ba pauvre mutu wana déjà esi akotisi nzambe nyongo mama yaka la lombango yaka ko s'associer na biso okotisa nzambe nyongo soko okotisi muta mokili nyongo wana ko futa ngo yokolia mais soko okotisi nzambe nyongo jusqu'à 4e génération ya libota na yo nzambe abanda ko soutenir yango naza ko benga bino boya to simba male main dans la main pour na ko sala musala na nzambe oyo abengi biso ya ko soutenir ba orphelin bazolela lero yo bazoyeba te na septembre bakolata lipapa nini bakomema bakaye na nini bakokende kelasi lolenge nini mama nazobenga yo ozoteka ozala makelemba mbongo no bombaka la ba banque na yebisio yako bomba na banque ya nkolo pona ko soutenir ba orphelin yo papa ozana ba boîte na bengi yo yaka kobomba mbongo na yo na borfele nzambe akokanisela yo akotsa nzambe nyongo yango wana nazo pambola bandeko oyo ya ACRCV ya association na biso oyo apôtre destiné azo kamba nzambe apambola bino na bolingo bozana ngo pona tina ya musala oyo nzambe apambola couple mabanza na couple mabanza nzamba pambola couple amede nzamba pambola mama Liliane nzambe ya pambola couple bienvenue na mama Nicole nzambe ya pambola la grande sœur Bea azo uta mele azo yati koya kosunga musala oyo nzambe lekala ko pambola ndeko nyonso to azo yoka ngai ke oyo asimami na motema na ye nzambe apambola aya ko rejoindre biso afin que bana wana bazana Goma bana wana bazana Angola bana wana bazana Baba Congo bana wana bazana Brazzaville bazolela bazana mutute bana wana oyo bazali na bamboka bipai na bipai o bazolela mama yaka to soutenir bango tangu yo o soutenir bango e okomona ke nzambe akokanisela yo bana na septembre bakolata bilamba oza na France ozomela le bana bazokende l'école okanisi na bana oyo ozokanisa na bana oyo ya Goma
bana oyo baza na Goma bapara bazali te me baza na posa batanga classe. Okanisi na baorphelina oyo eza na mboka na biso Kinshasa, yaka mama na lansa appelo pona tina na yo yako soutenir ba pièce jaune ya to sengi yo ba billet rien que ba pièce jaune oyo ba boîte oyo na marché za 1 euro. Soki yo sombi boîte oyo otie mbongo na ona kati ba pièce jaune te soko etondi yaka kokutana na potre na biso destiné Claude oye kopesa ye mbongo na yo wana ekokende tout droit kosala musala na Nzambe. Toliaka mbongo na batute et tosalaka ba opération selon saison. Oye komi rentrée scolaire tozo sala opération oyo cahier stylo pour la rentrée scolaire pour na orphelin. To sala ka opération lisusu bilamba bana no bazobwaka bilamba na ndaku bilambo zozozo ki no bwaka la poubelle ko bwaka te yaka to kangisa to tindela bana oyo bazana Afrique oyo bazangi eloko akolata oyo bazotambola bulumbu yaka la bilamba na bazobwaka yako pesa biso. Tozalaka lisu une opération café croissant tangu hiver ekomaka eza bandeko na biso ba personne âgée bazana besoin ya soutien to soutenir bango bato baza sans abri bazolala libanda place akokende zate yonkola pambola yo apesa place ozolala me bandeko na biso bana place akolala te na wana hiver association ACRCV et telemaka pona kende kopesa ba croissant ba café na bato bazolala libanda yango kola sepeli lelo o telema o yoka kite kelelo ebeti na kombo na Yesu tozo benga bino kimambangu po Bible zolo balabiso racheter le temps car les jours sont mauvais yo kima yaka ko soutenir ba oyo bazala kolela pangusa ba o bazala kolela pinzoli puisque Bible zolo balabiso to lela na ba o bazolela to sepela na ba oyo bazako sepela na pamboli sikoyo mama la biso Hortense mama na biso Hortense moi c'est apôtre na biso destiné musala zo sala na bana no na ndaku kola pambola yo na lobi mama Hortense ozolona na zelo te Bible zola bala biso o mutako lona yango akobuka na pamboli libota nyoso na bosani pe ko pambola bato a Londres te mama Vero musala ozosala mama Nene bozokotisa Nzambe nyongo Nzambe azomona ata mutamokila monyo te mama Vero nkolo na likolo azomona yo e na pamboli bino Nzambe azala na bino nazo pambola lisusu cousine nanga Chantal mama Chantal Bwanga kola pambola na musala ozosala tangu nyoso ozowumela na mabondeli mama yika mpiko koba musala ozosala eza en 20 lifuti nango ezali na pamboli bato nyoso bazolanda ngai oyo yoki posa kaka o soutenir musala oyo na pamboli yo mama Philo Adela yonkola pesa yo musala ya association ya kosunga ozala do ya kosunga yaka to simba maleme dans la main to sunga musala oyo e na eko pambola lisusu pasteur nanga Deborah Luzolo mama Nzamba pambola yo o zo sala kati na biso Nzamba azomona mama Deborah kola zala na yo Nzamba tambola na ba mission ta nyoso zali kolo d'avion ko kende par-ci par-là côté ya sango malam ko sunga babola bayo bazolela papa na ngai pasteur Luzolo kola pambola yo papa na tangu nyoso za ko enseigner ozo lakisa biso toujours Bible tozo umela kati na ozo ko umisa biso kati na ko enseigner biso Nzambe apambolo papa continue na musala na yo e Nzambe apambolo na pamboli lisusu divine ma petite chérie kola pambolo kola zala na yo
koba toujours na koumela na koluka nzambe e musala nyonso tu lifuti nango ezali. Nakanisi lisusu mama Vero Nzumba, nzambe apambola mama Vero Siangani, apambola yo na papa na biso Maurice, nzambe azala na bino. Nzambe apambola bandeko nyonso tu bakolanda message oyo, invitation eza lancé pa ina bino, porte eza la kokangala mutu te. Tango yoki message oyo yaka pe ko porter pierre na yo poto tonga musala o ekende liboso. Botikala malamu, ngolu na nzambe eza likolo na bomoi na bino. Kola pambola bino Nathan, mon fils, nzamba pambola yo. Jemi Eliel, nzamba pambola ya Gracia na Londres, nzamba pambola yo. Koba toujours, nzamba zale longo la bino. Na bosani pete Iza, kola pambola yo, nzamba zala na yo. Sœur Ida, nzamba zala na bino. Et Janine, nzamba zala na yo. Yanada, Yanadia, nzamna papa Félix, to lance invitation, to zobenga bino Yanadia. Yo encadre kaba jeune, yaka ko porter pierre na yo. La grande, na pambolio na musala munene ozo sala olembaka te, oza toujours sima na biso na ba conseil olembaka te. Nzamba pambolo la grande, na pambolio na pamboli ya Mabize, ya Teddy, ya Sophie, nzamba pambola yo. Aime yaka nazo benga yo, nzamba pambola yo, yaka to sala musala oyo. Na pamboli église centre Silo, mama Sylvie, kola pambola yo. Oyebi musala traiteur, telema yako sunga musala oyo. Janine, yebisa ya Guilain, aya to sunga bana orphelin, to ako tia maboko na musala oyo. Nzamba pambola pasteur nanga Mélanie, na bosani pete kotika papa Mavinga na mama Miriam na maboko na nzambe. Nzamba pambola bino mama Miriam, na yebi musala oza kosala ndeko zo sunga bana. Continue koba ngolu na nzambe ezali kona bomoi na bino. Nzamba pambola pe Eliel na kombo na Yesu. Ciao.